Ale kumanga motema moto yaya. Vuguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru neza bino pardon. Jima sala ilo karatakate. Ya ona benga yo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Kebana jago zape so kutana ngo KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jima kendi. Umela. KNB ko zape te so kutana ngo check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote Bakinois peut bien venir na numéro ya sika ya magazine et lobela kabino ba réalité ya Kinshasa KN. Campagne américaine ezako continue na ba surprise nango entre Hillary Clinton na Donald Trump. Il est encore trop tôt pour na koloba soki nani entre bango mibale a ko remporter ba élection bolana. Suite na malaise oyo Hillary Clinton a sala lors ya cérémonie ya 15e anniversaire ya le 11 septembre et commis un sujet oyo eza désormais au cœur de la campagne pour son adversaire Donald Trump a récupéré yango pona ko enfoncer Hillary Clinton auprès ya électorat américain po abombela ki ba américain vérité ya santé na ye oyo eza fragile pona ko diriger États-Unis. Cette pneumonie est contrainte de attirer moqué entre parenthèses campagne. Trump a attaqué et que eza dangereux na mutu oyo azana santé ya bienté azala mokonde. Mbala moko ba institut ya sondage ba fonctionner lokola na swing state oyo ba lobi ke revirement et koti depuis quelques jours. Malgré que Hillary Clinton aza en tête na ba intention de vote na ba état oyo souvent ezala penché d'un côté et d'un autre, c'est-à-dire ba indécis. Malgré ba sondage ya New York Times na ICBC News depuis le mois de mai oyo ezambala ya liboso que les deux candidats bazala coude à coude. Bango mibale bazana 42% dans le sondage à 4 avec le deux indépendants Gary Johnson, libertarien, 8%, na Jill Stein, parti vers 4%. Mais en individualité, Clinton azana 46% contre 44 et à Trump pour un sondage de lecteurs probable et 46 à 41 dans un sondage de lecteurs inscrits. Ce qui ba sondage au nyonso eza kolakisa une campagne serrée mais eza surtout ko démontrer un électorat oyo eza enthousiasmé par ba candidat topé par la classe politique. Seuls 43% des sondés baza très enthousiasmés de voter. Donc, désintéressement parfois il y a la population oyotomonaka awa sur certaines élections eza pona mauvais comportement ya ba politicien te eza kaka exclusivité ya RDCT pour même les États-Unis tozali komona yango. Vraiment, ce qui m'institue de sondage ya RDCP bakoki ko fonctionner boye na ko pesaka ba sondage selon ba caractéristiques les problèmes qui se posent dans la période où tozali et koki ko aider les uns et les autres pour bailler ba soki population eza pour ou contre ba décision na basissement ya ba politicien Kinshasa et l'équipe partout. Na bandako mingi na Kinshasa soki bazwi mopaya to ndeko moko aye kovanda mikolo wana bakolonda kuba kosala susu misala te kaka ndeko wana na mikosala koyoka ndenge bakino balo. En tant que père de la famille, soki na yambi neti mwana ndeko na ngai ya mwasi aye na ndako epala ngai jamais na kokomisa ye lokola moi bon moko boye donc misala nyonso ekomaka ya ye non. Ngai personnellement na rolinga yango te. Oui et puis ceux qui va pesi nga net rapport net na minute oboy. Na nga côté à cop na sala boulot et que na zongi ndako va pesi nga rapport wana. Carrément en tant que chef père de la famille, chef de famille, enfant di sabango na hôtel ya bango. Nga puna ma feza bomba chike ya mabe. Po mutu na fa daka mutu kwa bango. Api na manya makilo kwa bango. So bomba chike ya mabe. Pote ba sabu ya kwa ba bebe seti me ba bongisa e boni mazo beba ana utimboka
azovanda visiter utimbo ka intérêt tout ça bosangani na ye na bana ya mususu wana ke oya ye oya bazalaka wana afa musala mingi bon pour nga parents vraiment na moni ezaka penda ils ont dépendre na ba parents na place moi en tout cas yeli mais normalement tout ça malamu penda te faut bango to bazala uniforme donc cela veut dire ba oyo ba ko répartir bango ba misala hein donc na oya ye beaucoup ta baninga bango so basangana ba ba nini ba sa répartition ba attribution na bango ya misala ça est bien te pour moi na ye atolo kwa muninga na bino jamais beaucoup monde le quoi moi na musala le quoi bonne moko boye le quoi mutumo boye oyo aza étranger na kati sa famille na bino tandis que ça membre ya famille na bino bon pour nga pa na mona ngo mabete aso ba pesa mutu musala makasi pour na ebike soki mutu osa musala makasi en tant que jeune fille eza pour na former pour na lobby na ye mais oyo bo moni le quoi bonne lobby ye wana ndi mutu ozala mutu munene peut-être tant que libana ndaku na ye ozangelo au moins ozanga osala te ayebike na yebi musala donc eza musala oyo ko lekela ete eko elembela ete ayebike osala ngo po abandaki ko sala mais oyo zo bomba ozo batela ezala pasi to solo na mibali ba ebisa biso soki eza normal mwasi oyo bobalalaki mpe bodivorce akende kosenga mbongo na ye ya dot Kinshasa l'équipe partout magazine abino to ekosolola na bakino par rapport à la problématique batmususu balobi que soki mobali yozala mwasi na une fois divorcé il faut famille à mwasi wana bazongisa une partie ya dot oyo pesa comme symbole yango to ekosolola na bakino ba pesa biso ba point de vue na bango soki ka divorcé d'abord il y a une procédure l'état tout ça ti na banzela mais soki na ninga coutume na na ebeli soki bana bazana kati en tout cas ezaka vraiment nécessaire te bazong sambongwana au cas où bana bazate wana na kanisi ya wana ezaka moi mukil faut restituer d'autres wana makamba kotungisa ba pare zate wana na ba pare zaki garantie à vie dès le kati bino mibale na ndenge boyokanaki je fini qu'est-ce que les parents ont à voir yo zo bana kende ko luka ndenge ni roboko la bana wana soit maman zo bana yo tata au secondaire bana wana parce que baza bana na yo baza semence na yo. Donc c'est ça. Bako zongi sa dot te soki babota ki bako zongi sa ndenge. Soki pe babota ki te ezali na délai o l'état kata soki bovani na mwasi délai tel a mwasi wana komi mwasi na donc soki pe bokabwani jamais koki OK bo bazongi sa ba dot tout ça. Mais so baboti bana te mais l'état kata ki kozwa mwasi atozouye na balabala bovani na ye délai oyo mwasi l'état kataki eza déjà confirmé que mwasi na yo c'est-à-dire bosi bo consommer oyo l'état lobaki mbongo wana bazongisaka te bakino ba réagir na micro ya Kanda alors pour la plupart en tout cas bango nyonso balobi que ezalaka te soki mobali obalani na mwasi na yo to un mariage wana to pe banyo wana bo passer en tout cas ya onde déjà bo consommer d'autres na yo donc exact que ceux qui vont divorcer na mwasi na yo famille à mwasi wana bazwa d'autres bazongisela yo Kinshasa et l'équipe partout.
au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Sabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons fort. S'il faut demander un service, il faut utiliser les normes et la politesse, surtout à pas ya ban. Badresa kanyama moto ba edukakaye ba force ka éducation te magazine KNB to kiti na terrain pour na kotuna ba parents ba bisa biso soki ba yebaka rôle ya civilité na ba vie na biso po to mona ba parents mususu ka ngati nda mwana mbala moko mona kaka tindi yo kende ko zonge loko wana mais on to to na ba parents soki ebisi mwana na yo s'il te plaît je peux avoir de l'eau à boire to ebisi moi sinon maman s'il vous plaît oroko pesa nga chemise wana s'il vous plaît, je peux avoir donc une façon ya ko flatter mon tout quoi à la nesengo ya ko kende na bitinda na yo. Yango lelo to ko tuna na ba parents ceux qui ba sala rango pe pas banana bango. Moi no yo nga na boti na éduquer obligation na ye ezao wana ça veut dire que ceux na zana besoin azo répondre favorablement. Parce que ngai pe tangu ya za besoin na ngai ngana zo répondre pe na besoin na ye. Bon en fait ceux qui n'attendent accueilli eza question ko ya ko supplier parce qu'ils ont peut-être l'intérêt na yepé en tant que parent okende akosala bon nani mwana nganga mona boti nazana da devoir kobokola epona tinde na koma kobondela nini tout ça na kokolo ba moi excusez moi na julanga elokwa ça suffit déjà excuse wana kokite il faut nini susu po mwasi oyanga na soki nazana posa na ye madame j'ai besoin de toi. Alors, ekobanda boni na bondela ye po nazana bosenga na ye. Ti, waneza makamususu nous sommes des Congolais. To nazana besoin tinda mwana par exemple. Azwelanga to eloko na kati ya ndako. Na bano Martin zwelanga eloko bo na kati ya ndako. S'il te plaît en tout cas wana na favoriser na mabe. Po soki na bandiko la kesa ye douceur wana za mabe na sens nini. S'il te plaît ekosala mais pas bandeko na ye. Mais et pas maman te et pas yaya pété. Non maman, oui. Ba famille ya ba s'il te plaît bani ils avaient quoi apprendre et ba bonne manière pour ça moi s'il te plaît pardon ils avaient dans ma bête là bien que tu peux y pétango ça là vis-à-vis à baninga et à comprendre que non ce sont des bonnes manières pour solana na camarade to pour ça mutulikambu il faut dans la famille moi ya politesse. Boyoki parents moko na moko ndenge apesi pe point de vue na ye alors mais na pona ba kino ba papa ba maman nyonso faut koyeba que eza très important pona ko senga mutu ata mwana na yo pona ko tinda ye loko faut bandana s'il te plaît parce que s'il te plaît wana excusez-moi bébé tu peux et ça la bien pour moi na pe place à kokende so moi na alinga senga mukolo moko boyelo ka bani s'il te plaît tonton je peux avoir quelque chose au moins que ça il na bien peu valeur ya yo parents mais yo parents tinda moi na lokwa soda zola chaussette wana en tout cas ba parents ont vraiment propreté mutu nyonso faut koyeba ko flatter mutu entre temps ozo flatter entre temps pe ozo kolisa éducation et pas ya banana parce que ndenge ozo sala bango na ndako ozo flatter bango donc ozo ba maloba bien potinda mutu je peux s'il te plaît et ça la bien mais yo tango ça ki soda yeba ozo bakisa nde pe ozo kolisa impolitesse na kati ya banana Kinshasa et l'équipe partout. Les autres selon na bakino ba ebisa biso ndenge nini ba parents na bango bazalaka ko beta bango kala pe ba pesa biso quelque combo bazalaka ko benga ba fimbo ba parents ba bandaka ko betela bango akocho na ndako tanta pesa punition ki lala ton olala na journée pour moi pour olia pe kati biso ando pesa biso ya wana odame udute abetio ando pesa biso na ba fimba bina mwana tango beta mwana pa ko ma petiti tant moi no betaye azape tanto ba ko mo bude obe bingata bono ko la mwana na betio après na coach na sambet bon film va mettre sur film courant na de comme ya film ba kanja ma film au ma câble wana au chimique là ça frappé on non au sel m'a bien frappé ntie goza na boucle mo ya libende dans ba bet rose bimanda ko zonginda ku mona ba 23h ba 0h mona ba kangyo okola la pe libando ko iske po la le po ba voisin mona ba kangyo ba betcho mona njoto donc ando be ngaka chicote
ngando bengoka wana kitoko. Mais so salikama mabe réaction papa be ya papa ming ezala soko ye asopelo mai olali na se obeta ona film wana to bando bengango kekele donc so ba betio ango faut subaka obligatoire so e comme petit des mabe pour éducation ezaka na robeta te mais zape na ba conseil o ko sa ke moi na changer tout piniso tout betinga nzete tout santeta tout na fimbu pende tout beta na maboko tout mona lora azale meniso mo tout ba triplesse na sala mso mo tout njote buka le njoto na ngai ando beta makaso sala mabe tout na oyibelo na lie tout na kosa mabe tout na beta ka leki na ngai bon se beto mona betinga bongo tout na ko kima class be ngoni o ngondo Chico de la diplôme, tu te rapportes au senti, penza, blanc, rouge et bleu, ça la mienne. Moi, si je suis que mobile na Julio Mbanda, pe Mbanda ngo Monique, et zande moi na mobile. Le postier. Magazine KNB toza na commune ya Kinshasa pona kosona bandeko na biso ya basi ba ebisa biso soki lelo mobile na yo azolio Mbanda ya PD okosala ndenge nini to pe ko réagir ndenge nini. Je vais chercher à savoir pourquoi il a fait ça. Deuxièmement, ça va me choquer. Et après, je ferai tout pour récupérer mon mari. Mibali batika pour s'impliquer à ma campagne hors la Bible, hors notre comment nature, hein? Donc pour mobile on a ko linga mingi siko na mona lingenga mwambanda moya normal te siko ya PD. Bon conseil na pesa mibali basala bongo basala ngoti. Basala mambo linga ba PD pour PD ana sexe à moi cité. Aka lokwa ye mobile. Donc alingi mobile. Donc ozwaneti nini pana ye. Zambe asala mwasi na mobile. Mobile il faut luka mwasi. Jamais aucun lingana na moninga na mobile te. Toko bunda ya po aneza ya biente. Eza bila kelima beti. Yo moninga na mobile okiboki de ko lingana nae e simba te. En tout cas, et ça l'a passé principalement, je me sentirais beaucoup plus trahi que Nakutana Moninga Nangai Moisi. Ce qui est aux ala Moisi, n'a pas partout le moyen possible, on a le récupérer. Mais na Moninga Mobile, en tout cas, je trouve pas intérêt à récupérer. Ce qui est au la décision, en tout cas, ça dépendre Nangai, en tout cas, les balles aussi là. Et aussi là, pour Nazomo, Napenza, Penza et le réseau. Ezo sala keto za la mwasi na mobilité. Mwasi na mobilité, to moni mobile na mwasi. Mais ye atikinga mwasi yake aluki mobile mosusu mais nazomona lisusu tina libala kati na ngote. Boki wanenge basi ba répondre na micro na biso misu balobi que akoboya mobile wana parce que azomona sous importance c'était ya continuer na mobile oyo azele Mbanda ya PD. Ako préférer kutu mobile azele Mbanda ya muninga mwasi que ya PD même sous balobi que akoboya mobile na été ako continuer toujours na mobile ne mais akomeka ka akosambela pour mobile ne pour wana eza milimo mabe. Alors na bino mibali oyo bo préférer akobimana mibali bande ko mibali eza malamu te bo meka un peu ko changer Kinshasa et l'équipe partout. Nandule ya lelo Brigade Sarbati a beti lisolo ya musique na ye pe na ndenge producteur na ye akokaki ko manager album na ye te na micro ya KNB.
ça l'équipe partout dans la siège ya répétition ya brigade Sabati avant aller naye na Brazzaville parce que dans la concert on a paix ayebisa biso séjour naye na Angola et les gars qui nini paix et là on dit nazali ko promettre na ba fanatique naye na mikolo ezali koya et marcheté entre ngana et marcheté azavie na ngati kali vie na ngai na lingaki problème ezala tenga mon azongi ma vraiment sur na maboko na taille chemin na maison toujours oui nazo kende Brazzaville pour 4-5 jours par rapport à voyage à Moulay na utaki 4-5 jours à travers même pour la place en Zara nazo na facilité Congo Brazzaville mboka monga Kinshasa Brazzaville ya mboka mosikena bana Kinshasa balobi tozali bana ekolo moko Congo Brazzaville balobi o alenya koma tozaka sika moko lokana nazo katsa na ngana ozo sikoma ka mwana maboko ne ba okumbela onde esengeli. Artiste et comédienne Bibiche Makoma a bêti du solo ya carrière na une vie à théâtre et boula. Merci, d'accord. Non, continuons tout de suite. Biso ba fête so le bibo na ba c'est faux. Ezaka bat ba lobaka. Et belé tozo bala, pe tozo continuer ka ko bala. Ça veut dire non ba lobala bango lokuta. Non liboso na biso alliance ya liboso ezaka motema. Hein alliance ya liboso. Même ngala tie loko na musapi. Ko lingo lo bate na za so inante. Motema na ngande za alliance o eza na okaka ba fantaisie kaka po ba ye ba ye aza engagé. Mais mobali nanga ayebinga mobali nanga azwanga na mondo mobali nanga ebi non mwana wana nazwe wapi po leona chebo pourquoi na ozana na yoka mabe ayoka na nte po so abia bando yoka ça veut dire ngane to ozala te ayoka kate ayebi alliance nanga liboso na bisa keza motema na lingi na linga kepe na ko continuer na ko linga ye kaka ngana lo bakaka boyo kate bon mutu na mutu azana caractère ne azana bizale ne éducation auto wuti na ngwe pa na banda ku to na ona monde théâtre to na mukuse na lo bakaka so ki ba misu basala ka bongo point d'interrogation so ba misu basala bongo te point d'interrogation ça veut dire to mutu na mutu azana bizale na ye ezaka obligé te producteur aye ka fo yo bimane po cha ona ntonting misu pe bakenda ba tia bango pe na ntonting te ba tia bango pe sikate to okenda yo mi kabimbe ka pamba pour hier to baba défi yo défi na film on ngako sala to makambe bele to mi déficit siko ba futa nyongo mukoni c'est mon producteur na futa nyongo ekezala te ça veut dire biso eza bongo te nga na banga ya bongo te nga ba producteur nyonso ba yebi baza ba papa nanga na jira bango mobana nanga za poto na pese mbote esika za Fidel Kayombo webi bien moi sina wazaka ya yo mobana nanga za poto pa ozalaka ya poto to moi sina foza esika mona ye moi sina tango za esika mona ye wana siko fa poto nanga ba keso mais nazaka vraiment femme mariée to ba ya ko defisa te ya ko pesa mbongo ndambu to watika na nyongo te cash apeso raison na bi mobana nanga za na poto ça veut dire naza sika moko te na mobana nanga soko ye nazalaka moi si yandako il faut na s'occuper na vie mobali nanga nasa uno menenda yipsa na osani so na ke rep nazongi ndako nanga na vandi na ndo so na mobali nanga na seni nazala vanda repa nanga na mama nanga. Actualité Facebook ya KNB encore et toujours bozo la nape boko continuer toujours kolanda bozo actualité o est dominé mukolo ya lelo. Sauf imprévu, lelo fin ya dialogue. Accord politique ezo zelama. Kamere alobi que tokobima awate sans population et ba date ya élection na mukolo ya passation du pouvoir. Emmanuel Ramazani Shadari alobi dialogue oyo ezalaki kaka makambo ya élection makambo mususu te. Justin Bitakwira aye a pesi licence après koloba que sa grand-mère sera contente de l'accord qui sortira du dialogue. A précisé que Ligorodo Oyo atambolaka yemoko
asukaka kaka na kokufa. Dialogue ezozela ti sikoyo batu baza libanda po batala esika mboka ezokende. Na ba oyo baza na kati na ba oyo baza libanda Bitakwira alobi baza pourri. D'où nécessité à renouvellement ya ba classe politique. Après les dialogues, un nouveau cravate rouge laissera la place à la cravate rouge. Matata azotique et la caméra place. The Voice of Congo a précisé que dialogue Tambwe Mwamba c'est le sort de Matata. Publication ya ba photo ya ba ancien chef de l'État na ba oyo baza na fonction ezo sala mama kasi. Na États-Unis, 4 anciens présidents de la République bakangi photo aza en fonction. République sud-africaine, pe ba ancien président de la République bakangi photo na Jacob Zuma. Comme pour dire que les choses évoluent dans le monde et après la présidence de la République, il y a une vie, surtout na RDC constitution et pe sa ba ancien président fonction ya sénateur à vie. Soit entre anciens, il y a une même institution universitaire, ba raison réelle et yebanité. Mais tout surtout qui kakana ba publication ya kofingama sur Facebook entre Innocent Olenga, journaliste ya Radio Kapi, na Kuduraka Songo, ancien journaliste et politicien proche ya Vital Kamerhe. Tobenga yango guerre ya génération tonini. Innocent alobi ke isti bakanisaka ke bangonde baza mayele pe ba journaliste ya solo alors que bango mutu bazo boma journalisme na jalelo. Technologie eza ko évoluer na makambu nango donc batu ya kalabandi ma pe baleki oyo bazo sala musala sans jalelo. Tosuki sa actualité Facebook ya lelo na publication oyo na site ya Arège ya Ledis oyo ba publier confidence. J'ai envoyé ma copine tester la fidélité de mon mari, elle est tombée enceinte. Actualité Facebook ya lelo esili, merci pour la fidélité na bino. Active Facebook ezobimisa bango nyonso kala makasi. Merci na ndenge bozalaki ebele ya kolanda magazine elobelaka bino ba réalité ya Kinshasa ya lelo ekomi na suka pe topresentaki yango na avenue Colonel Ebeya na commune ya Gombe. Tokutani lobi na retro ya Julie Biuma pe bobo selanteke Kinshasa ayeleki pa. À travers la flamme par la com, devenant fort.